libala nde libala balobi babala kaka e soki moninga bali sepela parce que ya yo pe ekoya soki okosepela na libala moninga te bandeko na ngai ya yo pe ekozala mikakatano moko bandeko na ngai eza ya somo lelo na libala ya ndeko na biso comédien na biso star na biso ya tongo décor ilungo bandeko na ngai azwi bambongo wapi mbongo na mbongo bandeko na ngai mbongo nde likambo balobi bambongo ya kosakana te bambongo na niveau moko pas possible. Salut cher Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici encore cette fois-ci avec notre artiste comédien, notre star du moment, Décor Ilungo. Bandeko nanga makambo eza ya somo feti nde feti bandeko nangai. Avant tokota na mwa makambo nyonso kandenge ezalaka na olingana nu na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne à Bananzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokoso makasi bandeko nanga bozwana nu bakiti bovanda nga na loba nanga chaque jour ezala bien sûr tobeta masolo a bongo ozwi penza mwa kiti na yo ovandi tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni tia mwa mai na yo pembeni talaka lobi eza lundi tozongaka misala donc bimeli te lelo tomela na biso ka jus tomela mwa mai tomela mwa sucre na biso soki olinga yo moko ke non na mela nanga tia na yo mila soki oloba nga naza mtu wa café tia na yo café na yo mila kote mosusu ozo milaka kote mosusu tia pe eloko kolia tala kaka 12 heures déjà passé donc ekozala bien oyo olia na yo fufu na yo olia na yo kwanga na yo olia na yo loso na yo na système moko kitoko baliaka kaka car on ne sait jamais bandeko nanga libala nde libala Tonton Décor Ilungo star na biso ya tongo bandeko nangai asalaki mariage na ye civil. C'était le vendredi nde asalaki mariage civil na ye et du coup lobi samedi ezalaki mariage coutumier na ye donc wana tozela na biso kaka religieux na ye na soirée dansante kandenge ezalaka soirée moko pas possible balobi ba comédien bandeko nanga bake ko indisa kuna na système moko ya kitoko comédien ba indisi pas possible bandeko nanga ba comédien ba indisi na niveau moko impossible bandeko nanga lelo Décor Ilungo aye ko honorer mwasi na ye mwasi ya kibo mwana ba banda relation na bango depuis kala bandeko nangai eza teke ba bando vanda ndako moko te ba banda ka relation na bango ka ndenge ezalaka bolingo nde bolingo balingana kipenza tala kaka mwasi oyo mwasi ya kibo mwana mwasi oyo abando pesa surtout comédien na biso star na biso mwa courage ya vie lelo to mona basi ebele ka ndenge ezalaka au mona au préféré na mobali o déjà azana biloko nyonso o déjà asi abonga na vie mais moi si ya Décor divine malemba aboyaki na ye alobi te ngaka mobali oyo azali lelo na eloko te na yebike un jour akozala mutu un jour kombo na ye pe ekolobama en tout cas bandeko nanga patience ya mwasi oyo patience oyo sali ke lelo Décor comédien na biso aya ko honorer mwasi oyo bandeko nanga na système moko ya kitoko lelo soki tomoni Décor lelo toki tomoni penza Décor lelo kombo na ye ekomi kolobama bandeko na ngai eza grâce ya nzambe eza makasi na ye moko pe eza pe ba conseil ya mwasi na ye parce que soki peut-être mwasi na ye pe azalaki teto mwasi na ye amonaki na tawana ataliye ka lobi mobali na okende na ye wapi peut-être na minute oyo Décor alingi akoma esika oyo azate
ye ba conseil pe ya mwasi na ye patience pe ya mwasi na ye yango eko sala keno lelo pe to ekomona décor akomi na ye populaire mutu nyonso akomi kolobela décor lelo aye kokoma star na mboka na biso bandeko nanga. Bravo surtout à Madame Divine Kandenge Zalaka oza mwasi moko à féliciter et surtout congratulations et félicitations na comédien na biso Décor Ilungo parce que ebele ya batu ba bandaka na basi na ba souffrance nyonso. Donc moi c'est azaka wana pembeni azosunga ye moralement, spirituellement, physiquement mais tango akozwa bozui tango akoma na bambongo tango akoma star tango kombo na ye ko banda kolobama omona mibali ebele encore mibali ebele basalaka nini babosa na kabasi na bango babosa na ka place nini babandaki babosa na ka histoire oyo etiaki bango ensemble ebele ya mibali basalaka bongo mais ce n'est pas le cas avec Décor aza mobali moko aza na ye reconnaissant aye ko reconnaître bolamu nyonso ya mwasi na ye aye koloba ke non soki lelo bato baotanga kombo nanga bato baolobela kombo nanga c'est parce que ezalaki na mwasi moko oyo apesaki nga makasi mwasi wana atalaki poche nanga te atalaki nini nanga te me abando mona futur nanga yango lelo aye a honorer ye en tout cas ba Décor mibala bongo nde mibali tolukaka surtout na Congo na biso ba papa ba ndeko nanga ya mibali bino nanu bobali te to bosi bobali exemple ya Décor oyo ba ndeko nanga ya kote ya kabino parce que lelo to mona mibali ebele babanda na basi na bango na ba souffrance mosusu omona mwasi akomi na kosala ba commerce ya koteka kamakala pour que mobali na ye atanga et tango mobali akotanga omona mwa mbongo ekomi kokota mobali azwi mwa musala kitoko mobali abosani complètement mwasi na ye akoluka alinga siko mwasi moko ye moko oloba na oluka mwasi oyo aza na niveau neti yanga mwasi oyo atanga mais ba étude oyo yo salaki ezalaki grâce ya mwasi na yo parce que abando kendo teka ba makala zo kenda akoteka ba légumes mais lelo oye osundoli ye yango to mona lelo bandeko nanga eza na basi mosusu kutu bakomi koboya na bango kobalana na mibali o bazana eloko te pona ba conséquences d'avenir au mona basi mosusu alobi ngande na souffrir na ye l'état kozala na bambongo na ye tant oyo ozala na ba mwa mbongo na ye akomi kosala ba tapage na basi mosusu vomie na luka nanga mobali nanga pe oyo na yebike yepe azana mwa mbongo deja wana tokokana deja ba niveau yango lelo mona mibali mosusu bakomi kofinga basi yo bakomi ba matérialiste basi ya lelo bakomi ba matérialiste mosusu bandeko nanga ezande ba histoire mosusu ka ndenge ezalaka toyokaka tomonaka yango eye ko réveiller basi mosusu eye kolamusa basi mosusu eye kosala ki basi mosusu baye kofongola miso mais sur 100% ka ndenge nalobaka sur 100% ya bamibali oyo bazalaka ba ingrat eza toujours presque na 2% ya mibali oyo bazalaka na bango ba considéraka ba reconnaîtraka bazalaka na sens wana ya reconnaissance neti bandeko neti batu neti ba tonton Décor Ilungo eza batu moko aye ko marquer surtout population na biso aye ko sala différence moko bandeko nanga ya makasi sikoyo bandeko nanga tolobela nanu ba cadeau oyo comédien na biso star na biso Décor Ilunga autaki kozwa bakado bandeko nanga eza ya somo groupe Simba ya papa Elombe yepe ayaki na cadeau na ye na valeur ya combien bandeko nanga ya $3000 yango bapesaki Décor na jour ya mariage na ye civil côté mosusu pe na Bellevue TV ya ye moko Bellevue Kandila patron na mwasi Nzambe mwasi moko akabaka na ye pamba na kitoko nyonso yepe ayaki na cadeau ya ye ya valeur ya $1500 bandeko pe na ba camarades nyonso ya mwasi ya Décor bandeko nanga bango pe bayaki na cadeau na bango ya 500,000 francs bandeko nanga somo kuna mbongo nde mbongo yango nalobaka chaque jour dans la vie il faut kozalaka bien na batu zala bien na batu kande balobaka zanga mbongo menzala na batu bomoni mutu neti Décor wana na opesa nano exemple
bande konanga mutu neti décor comédien na biso décor aza mutu moko azalaka na problématique te azalaka mutu aba problème te ke non e mataki e kitaki e zongaki e sali boye te azalaka na kuna te ba makambo mosusu kutu tomonaka ebimina na ba réseaux sociaux eza ya koinda e mataki e kitaki en tout cas bande konanga pona décor bokokuta ye te ye kumkutu amikoti saka na ye na ba makambo mosusu te ba makambo mosusu en tout cas atiaka ngo mupanzi na ye penza makasi ba décor ilungo oyo bomuna bango teke na ba émission bango wana baye ko sala ba émission pona ofinga batu to baye ko sala ba émission moko ya biloba loba te jamais okukuta ye te azalaka na ekana kwa na ye pona décor ayebi ke soki na lamuki na tongo tozana ba répétition na biso tozana ba mwa makambo ko sala na musala aulamuka na eka tongo akene ye musala soki asilisi musala na ye azongi na ye wana penza décor ata soki na ba internet eza ya koinda jamais bokoki koya komona décor ye pe alobi ke nga pe na kendo indisa bokuta ye te pe bokomona ye te azalaka na ye bongo te yango dans la vie il faut que zalaka bien talaka ba cadeau oneti azui c'est vrai na mariage na ye asala ba dépense ebele ba dépense ezalaki ebele mais tala ba mbongo oyo eza ba mbongo moko ekoya lisusu ko bakisa na oyo bazalaki déjà nango ata soki ba longolaki ba mbongo ebele pona ba dépense je sais que ba mariage ezalaka kaka mutu nyonso tout soki azana moi volonté ya kosunga koya kaka na sunga ata na côté o na sunga ata na côté oyo mais bango moko pe ba marié basalaka ba dépense moko pas possible siko na biloko neti ya ba mbongo a bongo ma $1,500 ba $3,000 eza ba biloko moko e osala bien makasi parce que tout mona ba mariage ebele ba bato ebele ba bala na kame basics ezalaka te base ezate omona mbongo nyonso esili nango na mariage tango ba marié ba okota na ndako ba bandi vie na bango ya sika donc ba komi ko souffrir ba komi ko defa ba mbongo tout ça pona nini bazala na mwa équilibre mais pona ba tonton décor déjà aza mutu moko atiaka mwa mbongo na ye à côté et puis na oyo pe ba pesi en tout cas ekoya lisusu ko bakisama wana déjà ezo annoncé déjà de part moko ya kitoko de part moko ya kitoko bandeko nanga indi ezalaka bongo mariage kitoko mariage bisengo mariage elengi babala kaka mama babala kaka soki moninga bali sepela tongo sepela pe ya yo pe osala nini ezoya bandeko nangai divine lelo honoré aye honoré la patience paye toujours la famille la patience paye toujours yango dans la vie soki o patientaka surtout na mobali na yo tunaka pe nzambe eske aza mobali ya vie nanga parce que ebele ya basi lelo ba patienta na mibali pe ebele 10 ans de relation mais après quelque temps mobali ye koyebisa yo ke non na robala yo te famille nanga eboyi oto ba raison na ya pesi ba pesi mais asi alekiseli yo dans 10 ans mobimba eke nango na mai mais avec des corps en tout cas avandi na mwana batu soki 12 ans soki 13 ans de relation mais lelo aye a honorer parce que la femme était patiente elle était fidèle et surtout aza mwasi moko ya mabondeli yango esali ke lelo décor aye a honorer ye nzambe ya lola pe atie maboko na ye kandenge zalaka bénédiction na bango ekende nango kaka liboso surtout na système moko ya kitoko mingi makasi bandeko nanga lelo dimanche kandenge toyebi lelo ezalaka dimanche donc to s'apprêtaka déjà talaka lobi lundi misala bato ebele bakenda misala bana pe bazongaka ba classe lobi lundi kandenge ezalaka ba parents wana na sengi na ba papa na sengi na ba mama na système moko ya kitoko to bongisaka déjà bilamba ya bana soki bana na yo balataka ba uniforme kandenge ezalaka pona okende école déjà eroyo bandaka kotala parce que zana ba mama mususu basutuka kana butu de akomi na sokola ki uniforme mwana te wana butu akomi konika eroyo erizana nu kendo cheke ba uniforme bana na yo cheke ba uniforme nyonso soki
baza bosokola ki yango soki ba uniforme eza na ba bouton soki ba sapato ba lase eza biloko wana nyonso na papa na mama bino nyonso to bokoki ko cheke ba uniforme bana repasaka uniforme bana bandeko na ngai eza na ba mama lelo omona bana na bango na tongo bazokendaka na ba uniforme moko eza nango chiffonné pas possible repasaka uniforme ya mwana na yo ata soki eza uniforme moko ya kala atanga ki yango depuis année passée okoki toutefois ko repasser et omona naka kitoko repasser yango bongisa ba sapato soki ba lase ezalaki te en tout cas kendo tia ba lase tala ba chaussette ya mwana na yo tala ba chaussette ya bana na yo soki omoni ke ba chaussette eza ya kotoboka toboka eza nanu okoki kokima mbangu na ba marché kandenge ezalaka na ba boutique ba alimentation batekaka mwa ba chaussette oke kuna pe osombeli bana na yo soki ba big pe ezate sombela bana na yo ba big kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko mingi makasi kote mosusu pe ozobongisaka biloko ya papa kandenge ezalaka mwa ba bilamba kolata semaine mobimba koki ko repasser yango otie yango ka place moko yebike lundi ya kolata oyo mardi ya kolata oyo mercredi jeudi vendredi donc moi bilamba déjà eza nango sorted na niveau moko kaka ya kitoko mingi et encore mingi makasi. En tout cas la famille, nous voici vraiment à la fin na moi message na biso ya lelo to yaki ko informer bino kaka pour na mariage civil ya décor na ba cadeau oyo décor auti kozwa kandenge zalaka avant na kata na kolingana na pesa bambote na ye moko Linda Bukulu na pesi bambote na ye moko Louisa Niclette na pesi bambote na ye moko mama Monique mama Vicky mama Germaine mama Christine place nyonso balandaka Étoiline Inès TV et pourquoi pas ndoi nanga ya motema Inès j'aime Antonia depuis quelque part na pesi bambote na ye moko Maya Sika kandenge ezalaka na système ya kitoko. Bye bye la famille et